Bonjour, 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 baebangai, bonjour, bandekonanga. Apesi bino mbote mingi na bino nyonso baebolinga mama Elianitu. Apesi bino mbote ebwe mavimpi, muko wazima, muko wazuri. Est-ce que vous allez bien? Boni bandeko, boni ba mama, bwa malamu. Ngai pe wa bino mama Elianitu, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe ya mawa aza kobatela. Kimia eza na kati ya libota. Alors bino pe bokomela nga ndenge bomesana kokomela ke mama Nitu toza bien esala nga esengo koyeba ke bandeko na nga baza malamu balingaka nga baza malamu. Ça me fait plaisir. Bamama na ye tosolola moke na bino naza na lisolo ya kobetela bino lelo ndenge bamikolo balobaka ke oyo alobaki babotaka mona babotaka motema te nayebi te soki azalaka nani topesa ye diplôme mpona makambo aloba akosa te aloba mpenza makambo ya solo. Nga mpe lelo na kolia na ndenge bana bakoto lelo na kolia firta lelo nazolia firta nakokalinga mwa frite nanga oyo nalia entre temps nazobetela bino lisolo oyo ya mama moko apesi yenga lisolo nayebi en tout cas na ningi oloba ngo mpo ekoyede bato mosusu soki na mbi babotaka mwana babotaka motema te bato nyonso nde babotaka bana tobotaka bana toboti mpe motema ne mpe eza na kati ya nzoto na ye mais kobota motema te wana signification nango ezaka babotaka bizaleli ya bana te. Eza na mama na biso moko abengi nga mpo ayebisa nga mama Elianitu navanda nalika mona pasi na motema melelo nalobi te nabimisa ngo kaka naloba nayebi ke bamama ebele baza na même situation ke ngai par rapport ya bana nazoloba ngo kaka mpo emeka koyede bato mosusu bayebaka bana oyo tobotaka ndenge nini bazalaka. Mama nayebisi ngai mama Elianitu nayebi so navandi na pasi oyo avandi nango na motema depuis abisi nga avandi nango ça fait mwana ngo aza na 18 ans en tout cas bambula ebele ya pasi avandi nango na motema oyo. Pasi ya mama na biso ezali nini? Pasi na ye ezake aza na bana 5 aza na mibali 3 na basi mibali. Mwana na ye ya liboso azali bano bazaka mobulu oyo bayokelaka baparent te boyebi bano bayokelaka baparent te wana motu makasi bayokelaka baparent te. Mwana na liboso aza bajare ya bana wana. Bana na ye wana nyonso tu abotaki bango na Congo. Ntango aboti bana na ye na Congo chance ye kopesa mama ya biso aye poto. Ntango aye poto eloko ya liboso asalaki abengisi mwana ya liboso ya mwasi abiya nabengisa na mwana nga liboso ya mwasi baleki bakondandesima ka ndenge na bota bango ndenge na kobanda kobengisa bango nsi de suite ti na mwana suka. Mwana wana ya mwasi aye mwana mwasi aye babandi kovanda na mama kovanda na mama. Mwana moni poto mwana luli Saint-Denis mutu makasi esika baninga bazalaki na Saint-Denis. Mwana ayaki poto na âge ya 15 ans. Mais na 15 ans wana ndenge ayaki mama wana bi groupe na bango ndenge bayaki bakomaki kobengisa bana na bango. Mwana ya poto na âge ya 15 ans 16 ans asimbi poto na mutu 17 ans. Donc aye poto na 15 ans 16 ans ntango akokusa 17 ans nakobota mpe mwana aboti mineur nakobota mpe oyo aye mwana Saint-Denis nde komaki siège na ye na baninga na ye na Saint-Denis. Donc ezalaki likambo na Saint-Denis na baninga na Saint-Denis vi na ye komaka Saint-Denis. Mwana azala su na respect na mama te ndenge abota mpe bebe wana atikela ye kaka mama bokolaka bebe wana ye akendaka kaka bisengo akendaka biyenga na ye kaka atiki bebe. Mama na bango asala nini? Abokola bebe. Mama azobokola bebe ye kaka mobulu ntango bebe azokokisa 2 ans zemi ya mibale zemi ya mibale ekoti azuzimi mususu mama bi ozususu zemi mususu. Mwana aboyi makambo formation nakende classe aboyi makambo wana. Mwana mibale kopusa na zemi ya 3 yango wana. Entre temps bandeko mususu basi baye mama abengisi baleki na ye oyo batikalaki na Congo bango basali nini baye pe poto ngalinga frite nanga ekauka natiki yango ekauka na mwa moke nanga frite nanga ezala mwa kokauka. Bandeko mususu baye poto ntango bandeko mususu baye poto leki ne ya mwasi aye poto na âge ya 18 ans. Na nsima mwana wana yaki bana mibali mwana suka na bango nde azalaki mwana oyo ya mwasi bakuti ya na bango mwasi aya deja na bana 3. Mama nda nyokamaka na kobokola bana po soki aboti bana kesala mobulu na ye aboti bana kesala mobulu aboti kaka ndenge wana bana 3 bapapa 3. Mama aloba te mwana na mwasi kotelemela mama na bango. Donc mbanda kosa kotelemela mama mbanda kosa. Ntango leki na ye leki abandi kovanda leki
aye kozwa copain aye kozwa chéri ntango leki azwi chéri anyokomi te ayebisi na mama neke mama nga nazwi chéri na nga mais chéri oyo nga nazwi mama aza kopropose nga kaka libala mbala moko mama yo olobi nini mama abiyaka na chéri na yo nasala nini namona ye aye na chéri mama tuni chéri abi olingi mwana na nga oyo nalingi mwana na yo olingi mwana nalingi mwana mama alobi mais mwana ngo olingi aza nanu mokie te aza nanu na 20 ans bilobi bana nyonso outaka afrique bamiyebelaka na bango makambo avant aza nanu na 20 ans ye abi mama ngai nalingi ka ndenge aza na 20 ans na ye boye nabala ye tovanda na ndako tobanda kosala vie na biso mama nalingi ye vraiment mama tuni mwana olingi okota libala bi wi mama ngai nakota na ngai libala ndenge nakota na ngai libala mama navala na ngai na ndako ya libala ndenge naza lokola yaya te ndenge nakuti yaya boye nalingi te naza lokola yaya nakota na bavie ya bayaya ndenge yaya asali bana misato mama epuis ozonyokama kobokolela ye bana boye non en tout cas ngai nakobala na ngai mama na préféré nabala mama abi problème eza te lokola mama ezalaki couple moko divorcé mama asali nini ayebisi na banoko ye botala mwana azwi mobali azobala banoko babi problème eza te papa na ye mpe bodivorce mais papa na ye fayebaki mwana ye azokende kobala mpo papa atikalaka na afrique bainforme papa mwana okende obala papa alobi ye mwana bala na ye problème eza te mwana balingani na mobali na ye mobali ye kobala ye sikoyo mama na likambo eza nini problème ya monene oyo ngai naza kobeta bino lisolo eza nini ntango ayeki nano na copain ya na ye amonaki yango lokola nano eza baje mpo na kati ya ndako abanda koyebisa yaya yaya yo mpenza kobota bana misato bapapa misato vraiment yaya ta yo moko bana misato na bapapa misato yaya oyo kopesa mama charge mama bokolelako bana yo mosa donc yaya na ye wana mwana liboso aza na baleki 4 babotama 5 donc mobulu moko ya kosakana te amonaka mama na ye moins que rien donc azosaka donc nayebisi bino ko mama na bi pasi okaka pasi ko okake mwana nyokoli mama mwana wana nyokolanga na modèle moko mama neti tu n'as pas l'idée tu n'as pas l'idée akofinge na ye kimi ndako Saint-Denis akomaki siège akende pa baningani na Saint-Denis avandi mokolo akolinga ye kotala bana na ye mokolo alingi te ake na ye libela tikelanga ka bacharge ya bana wana tu nazaka kobokola bakoko nasala koboni bana misato bapapa misato ntango leki ase décide abala bavandisi famille keleki azokende kobala nde ezaka na kati ya libota kende kola bino azokende kobala tout ça ok ya pas de souci ndeko akende kobala ebandi nano na fiançaille basali fiançaille yaka basali fiançaille ye yayakanisaki ke bafiançaille ya mosu mpe ekufaka nango kaka nde basali fiançaille boye eske bakende mpenza ntina libala nzoka nde mwana mobali oyo ayaki mpo abala leki na azalaki vraiment sérieux alingaki leki na ye makasi fiançaille eleki ndenge ezalaka fiançaille ewumeli te basalaka 3 mois na fiançaille garçon alingaki tellement mwasi alingaki bawumela te oyo bafiançaille emela ye aboyaki na ye 3 mois na fiançaille ya pamba aye kobala mwasi na ye ntango aye kobala mwasi mama na likambo eza nini boyokanga bien bofungana matoyi bamama na ngai bamama oyo boza na bana mikolo baloba babotaka bana babotaka motema te bakosa te likambo fo mpenza moto aloba likambo na aza na big up félicitation likambo aloba boyoka likambo nini ekomeli mama oyo na bana na ye oyo mibale mwana ya liboso na mwana ya suka naleki ya suka kana na bitino ke ya boti bana misato na mibale misato leki a se décidé abala na âge à 20 ans. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Boyebi ke tango bayaka kobala mwasi famille elambi ndenge zaki wango balambisaki na famille elamba biloko ya kolia mariage coutumier bandeko basangani mpona kolamba biloko ya mwana monankazi azobala nièce basemeki tout ça basangani mpona kolamba biloko ya mwana oyo aza kobala basaisonne biloko butu bakamati basaisonne bazwi biloko batie na congélateur batie biloko na congélateur oyo ezali firta nga nasali nga na yango nalia sikoyo koyo baloba babenga yango firta na mayonnaise yango nga nasali na yango nalia basaisonne biloko batie biloko na congélateur mpo na ntongo basala nini balambela babokilo oyo bazwa kosala mariage coutumier bazwa kobala mwana na bango ya suka leki ne ya suka ya fungoli libumu ya mama leki wana suka mutakangaki libumu ya mama batie biloko na congélateur bandeko boka likambo munene mwana mwasi oyo asali zuwa ya libala ya leki na ye ntango batie biloko na congélateur
bato bakoti balala po balamuka ntongo babanda kolamba biloko. Grande sœur aye Priska aye a débrancher congélateur. Tango bato nyonso bakoti Priska aye a débrancher congélateur. Ezalaki na moi na mois de juillet tango moi ezalaka makasi. Tango moi epelaka makasi. Priska débrancher congélateur. Pona leki na ye princesse azokende ko bala. Motema mabe koti a débrancher. Tango a débrancher congélateur, moto amonaki na ye amonaki ete. Ye moko azuka a débrancher congélateur. Bala muka na tongo, biloko ezalaki ebele na congélateur. Biloko presque epoli. Biloko epoli pourquoi? Congélateur débranché. Biloko boyebi maboko so esimbi batu nyonso baka na maboko ya malamu te. Mutu musu azalaka so asimbi kaka biloko ya kolia boye kopola. Mutu musu azalaka soki atoki biloko na nzungu, mususu aye kotoka biloko epola kebebaka. Mutu na mutu azalaka na maboko ne ba mama bolambaka boyebi makambo malamu. Priska a débranché congélateur. Mutu amonaki ete. Bala muka boye na tongo, nye mo epoli te, nye me epoli, te muso nyonso te epoli. Batala bo, ba brochette baby, epoli. Biloko ezopesa solo, biloko epesa solo ndenge nini batala congélateur nyonso mai na se. Biloko baby ndenge nini bandeko congélateur courant nini courant ezali bandeko atwana lisona beta bina ezali solo à Paris. Awa toza na mboka mondeko nini yepe kuna nini yango Priska tuna nini babi bazo bisepe na mawa tala congélateur to yebite eza débranché biloko nyonso te epoli boyoka Priska tango nga nalekaki ona natutaki yango singa na elongwaki nazongisaki yango singa yango azongaki nango te yo tutaki congélateur abita na banda koleka na singa na ekangaki nga na makolo elongwe me nakotisaki yango te eseke ekotaki nango bien te mama na ngai mama na ye batata mwasi ya bana na ba mama leki na ba cousin babi Priska ya solo wana penza bazoya kobala leki na yo lelo babokilo bazoya kotika mbongo libala tozoyamba babokilo Priska congélateur oyo olongolaki yango na nko Priska o débrancher congélateur oyo ezalaki nango na nko te azotya mpe monoko boyebi bana baimpoli nde bazalaka nazongolaki nango na nko te eki nango na nko te na bandako leka likolo nange tutaki donc aza koinforme bango indirectement ke winga mona débrancher congélateur. Elle était tellement jalouse de sa sœur zuwa na ndeko ne na ndenge akosakana te pona nini ya boti bana misatu na bapapa misatu leki oyo aye nsima na age ya 20 ans a décidé abala na ye abokolanda likolo ya ye yaya nde bazalaka koza na bana ebele ya mabe bazangaka te ya malamu mpe bazangaka te mama wana avandalaka mwana pasi Priska wana a débranché congélateur biloko aleki na epola abi mama nitu ebela moi wana ya mois de juillet tobandi su kotelengana toluka susu mwa viande toluka mwa boye vraiment fete ya mwana biloko elekaki malamu te bapaya baleki malamu te nsima nango Priska kaka na maloba bwa bakanisi nga nde bibota-bota ti nga nde bibota-bota nga nde nayokisa famille bibota-bota bazwi akoma bana cousine na ye bazwi nga nde bibota-bota ti soki mama avandi na mwana ye nga bibota-bota nga mnalinga kobota-bota ya bala bazwi wana makambo esi elekaki deja aye mpenza koavoué ke adébranché congélateur wana mpona mama na mwana ne wana mwasi bandeki kotonga ye moto aza bibota-bota ye moto azokende kobala yango asaki yango bongo mama nayebisi nga alobi na mwana na ngai na mwasi tozalaka na guerre moko mama eliane kokondima te na bandeko na ye guerre akosakana mwana na ngai ya liboso ya mbanda te yanga moko mama eliane amelisi libele 9 mois na memi na libumu 9 mois na amelisi libele mama ya baleki 4 aza mwana liboso mama nito mwana na ngai wana aza na motema mabe mwana na ngai wana aza na jalousie okaka jalousie zuwa na ndeko ne na ndenge akosakana te ndenge toloba boye aboti bana 5 na mibali 5 leki kota kendeki libala leki pe aboti bana 5 na mobali moko mwana oyo abalaki na 20 ans lelo oyo azali na 33 ans abalaki na 20 lelo aza na 33 ans avandi na ndeko ya libala na ye sans problème avandi na kimia ye yaya ya baleki akomi na 40 ans 5 enfants 5 mibali
jalousie na kati ya famille. Mama na lobi eloko wana evandaka nga na motema esalaka nga pasi. Ndenge na kokobota mwana ya motema mabe boye. Ndenge nini mwana koki koyina bandeko na ye boye. Ndenge nini mwana koki kozala na comportement ya boye. Mama neto elekelaka nga na yebisio. Elekelaka ngai. Souci esalaka ngai. Souci esalaka nga na yebisio. Ya mwana na yebisio ki moto abaki babotaka mwana babotaka motema te. Aza na tort tenga na monaka yango. Abi mama ngai na mwana wana. Na yebisio ça fait 10 ans tolobanaka te. Na leki ne wana. Depuis leki abala tilelo pe balobanaka te. Na leki ne banda bala tilelo balobanaka pe na leki na ete. Balobanaka te. Ayi na leki ne na ndenga liboma. Mende to sabo mutu na mutu planifier ka vie na e. Mutu na mutu yebi ndenga ne alingela ka vie na. Yo soko mimi vie na ona kindumba. Mema yango na kindumba koyokela pe moninga mususu motema mabete. Soko sepeli mutu na mutu tangu ba parents basi ba chona mokili. Okomi mutu okomi na mayele oko planifier vie na ndenge lingi. Oponaki kindumba pona vie na continuer na kindumba pona nini kosala mwana ya mama no boy mama na lobiki bapa ya bayaka babali boyebiki soko balisi mwana image yo babuklo ba okena ngoza image mukolo boyambi ba mukola liboso ko bokoti na kati ndako na bino yango image bakotika lango libela na libela babuklo baliaka biloko kopola babuklo baliaka biloko malamu te baliaka batonda te nyoso na pona nani kaka pona mwa surprise ka motema mabe ya koyina mwana mama na ye na papa na ye ya memi vi na ye na loyenge na ndenge ya mabe leki amemi vi na ye na ndenge libala na âge ya 20 ans leki lelo aza na 33 ans abala na 20 ans boti bana 5 ndeka mama na ya bota bango 5 ndenge yepe aboti bana ne 5 yepe ya na bibota bota pe bana 5 na mibali 5 motema mabe bandako eza na makambo ebele bandako ebomba makambo ya ndenge na ndenge bandako eza na makambo ya ndenge na ndenge bandako oyo babota aka mwana me babota motema mwana te yango wana mama soko omoni mwana ya mutu aza revolté omoni mwana ya mutu aza makambo mabe kotala mama te tala nanu ye moko nanu mwana wana motema na ye nanu eza ndenge nini po mama moko abotaka mwana po anyokola aza te mama moko ayinaka pe mwana aza te me bokabwani ya bamama na bana bokabwani ya baparent na bana nde bible elobiki na ntango ya suka bana bakose révolter contre baparent soki bomoi makambo ya ndenge wana moboto atie mutu na mokili akoko nyokola mwana te bana oyo tobotaka nde bazaka na bacomportement na bango mwana wana mwasi mama alobi kotelemela ye mama nito alingi kotelemelanga napesa conseil napesa te alingaka conseil te naloba ne eloko moko te ayokanaka na mutu te mwana na nga wana yango likambo na ngai nayebisa yo esala nga mpasi bamama bokeba ntango wana bana na kati ya ndako bosaka très attention faut kosala très attention bageste mosusu bana basala kozokomprendre te omona ata mosusu mwana azobude yo ozoyeba te okasa kaka azobude kaka mpo na caprice nzoka motema ne ya nkoi motema ne ya kaye motema mabe mpo na libala ya moninga kata congélateur biloko nyonso epola mpo na jalousie mpo na lelo tosuki wana kandi na bake Dieu vous bénisse God bless you mungu bariki tata nzambe kalusa komona nzambe andi beshenel bana betu bonne journée bye bye